Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Chance ya rambamo ya di mozo. Il y a aussi dans le monde nabino oyo ya théâtre et monde des artistiques ou monto sala o monto comme bengana et pas trop ba comédien, ça dérange pas. Kutu luko les kakalecha kutu et pesa que fiston même nambalo. Ba pesa na rambo tete pona eloko pas trop ba comédien nyonso te aza patron ba comédien te wana nde kotwana ko lubaka te nkonja ucha ba comédien te aza patron na ndako nena mwasi ne wana nde kotwana ko lubaka te nkonja ucha ba comédien te aza patron na ndako nena mwasi ne nga mutu akwa ko boya que ça c'est le patron de tous les artistes et comédiens et chandima toi patron na ndako na yo nde yamba ya Fred alobi kasi poso okoti na ndako na ngo kuta piscine fisto yo pesa ko zwe loko bakumisaka boyete na yaka wana na musina mona yo zo sokola na piscine ndengo tielango meme bana bakokufa nga kutuna ebisa boma piscine yo chango place comme chambre poso kazala ki patron bela kima groupe T ça ya zana groupe T Jonathan groupe ça ya sala ba publicité mais biso to zana ba groupe na fin du mois to futa ba comédien wa li kamono mo le ko li kamono ezo sila karaté na vina e mbalo so mabis to que ça biso so et la za image zo le kabi ke mbalo so mabenga ke so petit na été za petit na été ça mwana moke et puis petit wana za petit dimi ngana petit limité naza grand na masola théâtre oh donc grand non so même yembalo na reproche qui est et tokenda Bukavu nga na kenda na park ye akenda te e na ye na beteli bango lisolo bamakako tokutana na bango ya baloli lisolo alobi tokenda e Bukavu tomoni bamakako biso tokimi bakomo benga yani moso noko moni bamakako biso tokimi bakomo benga yani moso noko tala nanu ataye moko mbalo mbalo comment on dirait mutu ameli lotoko te mutu ameli agene mbalo sombo amabe ebomba tanga bambala kitoko mbalo kozana kati ebomba tanga bambala kitoko mbalo kozana kati surtout ya pour boma moto oui eza la saya lobi mbalo okobimisa ba misisa po buganga ka pourquoi yesa ye mbalo alobake mwasi ya mongo alikita banele akosa basa ba mongo sokolingo mona bango komuzwa bango wapi na pakajuma na yolo nini wapi kuna na kapela te nini oyo bakote baza kote ba mai kuna est-ce que mutu andenge wana golega taba moi passe moi zo parce que les gars kozwa mingi ça va publicité makasi ba publicité makasi te ngape na sala ba côté ba publicité makasi koloba ngote publicité ya Congo Airways mais tozana ye ngape muna benga mpona mai ça oui ba publicité ça na bruité ba publicité ça eza ba poto ba dongo ba ngai Bon ba publicité tozo ça na biso. Non eloko te petit ba jour mingi to kutana ko mona yemo pazolel. Ba vie mikolo mobulo. Bato bazana mbongo jamais otinda mwana ke no sala ina théâtre na ina. Bango balingaka kutu ba bengisi bino na ndako na bango bazolia yozo sekisa bango. Alors bakolinga te mwana mokonzi ba mona ye azo sala babiluko yo biso to sala preuve nako loko tala ndenge to za ba artiste nyonso mwana ya mutambongo azate soko tali bien
presque na oyo yebi la basi mibali tozaka ba pauvre matikala na souvenir à mabe mobali ya vie ya fiancé ya vie ya aboyi ya vie ya punanga nga mama pesa mutu komedia liboso azwa mutuka o mama Oliva pesa ezanga bayima pe ndenge baza wana ndenge nini tokende biso nyonso bapesika yandi mosi ya ba groupe nga na liste nga naza na groupe Elembo na calculer kalobi eske groupe nini ocha Tito nga na cha Tito na groupe nanga Tito azwa biloko na kata bana nanga Katine. Voilà, bonjour, bonsoir, la biso ya Congo Liziba TV, balandi ya Kevin Panda Lekechu, ngai mopanzi sango na bino, obolinganga, obosepelanga toujours na masolo na biso tobetaka toujours na ba artiste na biso ya mboka, otosola masolo kitoko na chaîne na biso ya Congo Liziba TV babi parce que na Congo Liziba et ande masolo, na Congo Liziba toko découvrir ba artiste na biso ozaka na posa na bango boluka kabango sur ba demande na bino ya momoni keti na mois de novembre toko yambaka toujours ba comédien toko zalaka na bango parce que déjà avec aussi ça le mois d'octobre si babité les gars ko katate sangi sa bango siko zo ba comédie ba tunyo so poto ba kati na bango pour exala bien na bi que artiste autre so la ne le na bi ko spécial lokola ya Papi le roi la carte illimitée formule ya suka bilanga héros au moment ya Papi le roi na gouvernement bibromo na José Ndobe Showman premier ministre na besoin de junior musuku prête na PC ya mo de bisika zali bi HPRedo ya so la nga toujours bien mobile ba log c'est ma race taper na moni sauver nanga ya Willy Moucheni etolo mo miko tozobenga e bambou pe na pesi soso ba bisi ya Mulex aigle noir avivi atika kanga te pesi zo bilabi da chichi bola biso za mwasi ya mbongo foza la chichi bola pe na bosa te de soso lobi kabongo kasongo il est tellement mignon il est tellement fantastique pe na moni obe na Canada wana na moni na Montréal et bar 30 jours et pas Gastino Mangala bar 30 jours jusqu'à bakenda kolia vraiment chez Gastino Mangala bar moi ya kitoko restaurant moi ya bien o ba congolais vont ba kenda kolekisa ba journée na bango kuna lelo nazana ye na bike mo sepelaka na ye bolinga ka vraiment aloba malgré ba biso bike azo yokanate azo mona na société akenda wapi tu éviter l'autre kosola na vena biso l'artiste abi avec le plus mignon boga ya artiste tout ya biso ya Kinshasa tozana ye no mpazi na ngai yango nga lelo Lekechu na ye koluka ve poto sola vraiment tu vas plus 4 ya ve na nga ya Ndimos bonjour ve bonjour boni bien boni ope oui nga ça va ce que le ba kolando ana plateau na biso ya émission na biso lelo ko bisa bon message ne ko pesa va to bando sola message na opesa na suka yo bengisi vie na yo obi yaka yo moko deja obwaki ono bato balobi azomonana te na éviter na monana ndenge nini omoni mosala tozosala oyo eza na étape ya liboso soki obimi elukaka nini bato badécouvrir oyebana soki oyebani après au bosser après comme ali susu teke obimaka pamba tina yebana et puis na fandisa makambo adako bima pamba pona nini po peut-être bato bazoluka bemission oyeba bemission wana soki ozoleka pe mingi oza na message ya kopesa te ebomaka pe okokende lobe eloko mosusu mboka mobimba bayini yo to juste masoi na bando monana te yo ndeko na nga nabelaki makasi natikala komona cercle ya mundu eri tokutana na ye mbala suka nga nakendeki nakende kosala baexamen na Ngalema ni nazwaki courage ya kokende otala ye na chambre bagardaki ero wana banda koyeba kutu mutu te
Donc azana koma na fanda na moi peut-être pendant 1 heure du temps tozo solo là. Même de loin mindondo era kufi na monana te nga très malade. Soki na zalaki ba comédien mususu lokola na tangi kombo mutu te mais ba comédien mususu ba boyoka ki be kombela question wana tuni yango te pona lingana leka bosunganga bosikwe koma oniate mbanza kamundele na yo na bitambola tambola mamo live tayelanga likambo osala boye okay okwe nini bazolanda mbangu na nyungwa bato oh mama nani ma Denise tayelanga likambo nga na bela makasi tant que naza na famille na boyaki na quitter sa famille to lekaka to koma ba mandia po musalo yo muto atinda biso yango azate eza musala to pona yo mo volonté na na ningi na comme artiste alors ce que j'ai problème na yo luka ndenge ko silisela ngo po koma soit ko critiquer gouvernement ko critiquer batu oh non bazo kipe biso te ba kipe yo ero kido sala musala wana batinda kiyo c'est ça ya to luba kilo bitala misali zebele soko yibi ko za artiste te ba tala longwa na pesi po sala ka yeka kako ko pesa exemple po za mutabandudu olongwe Kinshasa tiki kwit zamba na zamba ko kende po bando sala makala oyego teka oloni ndunda oteki po tulinga koloba mingi te tellement artiste ba bimi ebele merci vieux tokoma wana e yango moni to tikela bango bas loba basala biso zokele merci vieux merci à tout Rolanda bozola l'émission na bino pour sepela kananga bolinga leke tuna bino leke tuna bino ye vraiment na ça toujours musala vieux l'émission ça plus kati to binga ngo kati zengte ba plus kati ya na biso yandi mose to sola vraiment ça vraiment li solo te ba vraiment bo mwana ya di mose ezaki no ndenge nini to sola beta sono li solo kati bo mwana nangeza la ndenge nini Nazanano 5e d'une famille de 7 enfants, dont 3 garçons, 4 filles. Naba garçons et ça on dirait nga mwana suka. Oui. 2 grands frères. Moko aza directeur national. Moko azana ba mna salaka à part ça nazana ba bande kwa bati parce ba onyoso babala na bo mwana kokola nanga tamaki wapi ko botama ngai na botami na mission catholique Ngunji na Bandundu na territoire à Masimanimba. Oui. Botama papa nanga azalaki enseignant pour siko ndeba enseignant ba ko mumuna ba ko batu pamba mais à l'époque moi un enseignant ezalaki on dirait moi na PDG bato batanga pour moi un enseignant il faut ka tanga atanga na Kingunji pa basango bien encadré après on a keki quit tozala epeda naza mwana mayumbu ndenge atozana nda kupenza mayumbu seo akikwit kikwit naza mwana kikwit na kikwit na sali ba humanité donc na sali premier CO na deuxième CO pour avoir humanité normalement ezalaki primaire aujourd'hui brevet au sali CO donc première na deuxième aux brevet siko luki eloko kosala na humanité déjà na kombo na ngezalaki mungenzi ya mboka eza mungenzi Noël
Mobutu il faut babakisa bakombo baluka bakombo bakoko bachale bakezwa na ebite soka zalaki noko mama soki ya papa kangai babambinga kangai donc komi Mungenzi Noël Kangai. C'est-à-dire prénom de Noël. Noël. Ouais. Donc naza moi le 25 décembre. Le 25 décembre. Le 25 décembre. Donc biso yo bat musuba ba ninga Jésus za biso. Ouais ouais. Donc koto yo Marie azo kapasi koto mama nanga. Et loko kutika ça. Mama nanga apesa Marie et Pompex. Oh. Omoni ba nini po eza. Omoni Marie ndenge kendo azala na no mama alingaka botate. Babanda ko kima balobaki non faut ba bomba bana Marie erazo kima akekutana preuve kendo botana na ndako ba meme. Oui. Na meme mais toboya kete aza collègue na biso aza mtepok na biso. Kombo nanga babakisaki nga Bonaventure. Donc Mungenzi Noël Kangai Bonaventure. Tu peux analyser Bonaventure déjà que ils ont partir aventure ils en a quatre. Oui. Ken nazotanga ba grand frère bazotanga bazoyipsanga kaka yo na tomoni ndingue vraiment oza il faut ça la ina kabe wana kuna na mboka tozana livre moko na ndaku ezala na ba koma ba institut nyonso ba inikin ba ipen ba ni ba ina ensemble papa na maman sika moko que sika moto zo kola donc amour toza place moko oui na ba vacances o batanga na kino batanga na ikuito batanga ni toyeko tokutani oui oui tokutani na mboka na grande vacances wana tozo beta masolo wana roya ai wazalaki na 3e mamati 4e mais bataki na nini mais solidarité na biso na bandu des années relève ezalaki. Oui. Papa apesanga cours na première primaire na deuxième primaire. Papa yanga moko. Oui. En tant qu'enseignant. Apesanga cours na première primaire na deuxième primaire. Grand frère na ya liboso na Kikwit apesanga cours na premier CO na deuxième CO. Donc a longo li charge à ma parents à Zwingai. Oya mi balé na kena Bandunduville na longwe Kikwit na keba Ndunduville oya mi balé azwinga na charge ye sikoyo ye mutu atangisanga akotinga na Inas Bandundu nga naza ya première promotion ya Inas Bandundu Inas Bandundu donc institut national des arts de spectacle de humanité l'Afrique centrale tozana ina comme institut national des arts et formaka ba musicien artistes et comédiens ba animateurs culturels na institut national des arts de spectacle INAS oezana ina na Bandundu esili nga naza mutu première promotion ba créer pour na Bandundu ezalaki te ba créer institut national des arts de spectacle ba pesi communiquer biso ba volontaire bato liboso to bandi 3e tozo mat 4e 5e 6e donc na bomona nazalaki et puis ba parents babando linganga mingi ba papa bazalaki 4 donc babando fanda ensemble toza on dirait à quartier na biso papa ya Kulutu ouais landaye papa zalaki 3e ya Suka do bazalaki ya 4 ba botama na mwana mwati te kaka mibali côté papa na bino
côté papa papa wana pe babota e bandeko na biso mususu ba frère tozalaki ensemble erde na ba vacances tozokende tozokutana ensemble bapapa soki moko alingi akende na zamba bando préféré kokenda ngai ozalaki nzunzu nzunzu epuis mwana moko eloko nyonso bakotinda ngai fo nasala naboyaka te preuve obengai nga vie tosala émission tosala boye na komplikaki pete omona ye donc nazalaka na mitika na bato naza moto ya bato donc bomwana na nga ndenge nakoli na ndimi te ke na age oyo nakomi soki nabunda ata 3 fois nabunda te soki mutu loba mutu nde aprovoke nga nga nayebi bolingo soki naza nango napesi mutu donc même na quartier na Kasavubu naza babenganga papa social babenganga papa social nakoli do na famille moko ya bien nakoli na fierté et puis soki mutu atuni nga abaka naza mboka te na ya mais naza courageux quand même lelo oyo naza propriétaire moni yango moni bomwana nakola bato balinganga mingi donc moni vi na nga na ndenge lelo na se retrouva yandi mosi yandi mosi wana ya Noël tozana mama ya Noël to komotanga na Inas sotangi ba réalité c'est que comment d'abord on zotanga nazotanga na Inas obiso ba théâtre pratique ezalaki théâtre déjà à partir de la 3e des humanités tobando créé pour ba professeur ba utaki ina ba ye ba gi bandundu ba spectacle de todo ça na bandundu ba bando benganga kolo plateau kolo scène donc na banda succès kala air nazana no élève et dirigeant parents que ça la théâtre non non et dérangeant tellement que to botamaki 7 mutuna mutapona ki domaine ba lobe aboti kele mwana ba force ka ete ye moko asala eloko alingi et puis nga moko pe na sepelaki nango pona lingaki omoni au fur et à mesure tozokola tozomata ba classe vie ezo changer ba enseignant omoni yango relève ba grand frère ba koma ozwa relève ya ofutilanga même classe tellement que ba parents ba banda koka lisute alors nako wela teke nangendo sala droit nangendo sala nini vina bozui ya omoni nga na préféré ki na kendo sala a ndenge to bando kene même na si to ye ina omona na ba auditoire to ça parfois 5 étudiants 4 pour ça batu mingi soko taliban ba famille pauvre o bato bazana mbongo jamais otinda mwana kendo sala ina théâtre na ina bango balingaka kutu babengisi bino na ndako na bango bazolia yozo sekisa bango alo bakolinga te mwana mokonzi ba mona ye azosala babiluko oyo biso tosala preuve nako loko tala ndenge toza ba artiste nyonso mwana ya mutambongo azate soko tali bien presque na oyo yebi la basi mibali tozaka ba pauvre na domaine na théâtre tezala teko yani mosi ake finga biso ba pauvre kuna te toko tali bien et ça normalement comme on dirait bato ba rater vie ba yeko mibwaka à part biso bato sala classe nango mais o batikali eza bato yo ba moni eloko ko sala eza te ba ya tozo sala ba spectacle sikoyo avantage na biso ezala nini ba spectacle mususu bozo sala bazo pesa bino pe mbongo erboke jouer exemple pour jouer à UNICEF ba sensibilisation on n'a pas après spectacle
bazopesa bino malgré ça pratique mais quand même na se retrouver pe retoyer la côté ina oui kinsiko na na soit diplôme et puis il combat yandi mo se sur bima et combat yandi mo se viva tout première promotion na Inas Bandundu tosala examen d'état tozalaki 32 élèves tozwa bateme eza te ba examen d'état mikolo yo mwana déjà asisi nano te ayebi pourcentage omona ke sa polo si amikomaki jour ezobima mpe exact abandi osepela biso tobeta néant ko moto abimi te bana mai mosusu badécouragé bamosusu bakomi bapaster bamosusu bakomi basoda bamosusu bakote babato bakomosala kabinga en tant que mwana enseignant nakoyokisa papa na nga soni te fo na continuer objectif na ngai faux diplôme nazongili papa tosali examen d'état oyebi na se retrouva combien d'élèves nga moko donc participant 1 nazwa mpe nga moko 1 nazwa 53%. Nini nazwa na 1984 84 nazwa diplôme na 53%. na longwe na ye ina na komi na ina ne okutana na ba elombe azalaki akendeki droit simbaki te na inikin baye ina kutani bango na ina na bamolai molai elombe ba master mususu boba mususu dozaya kutu mingi te na bana basi mingi baza na États-Unis premier gradia teko passer deuxième gradia wacho yono sa théâtre na isika morote wana nazo sala théâtre sika kaka ba théâtre tozo sala ba théâtre kaka ya université tozana groupe troupe na biso université pour tante ko il faut ko bosser akambo kutu wana ba chaîne kutu eza mingi te RTN César yango moko antenne aérobima après kozo bosser après mubulu ebandi makambuka ko ya politique elombe kutu akendeki na conférence nationale comme ye elombe azalaki président ya étudiant ya ina moto asala propagande ngai première fois étudiant ya art dramatique akoma président étudiant na ina po bato babima kaka ya animation culturelle po kuna baza ebele talaka ba journaliste bango après musique pe bazalaka moins ebele mais na art dramatique balobenga biso bamangobo bato moke kabe bamangobo bato basekisaka bato na bata campagne elombe ya bima président Betidia moto azala président ya nguma eri wana nguma ezoreni na ina ezalanga
nguma ndeni nguma eza système moko bimaki na babindo otie mbongo ouais. otie mbongo dans 2 jours et que tu otie 50 000 après 2 jours oye kozwa 100 000 donc ezalaki mbongo moko facile siège na biso ezala na ista donc nga nazokende nazwi mbongo na ye baprof na bato ya cité bazozela après wana mobulu ya kobima oyo ya bamakambo conférence nationale batie Tshisekedi le père premier ministre Bou paix à son âme paix à Saza wana encore étudiant notre pour y wana tout souci na biso mobutu kaka kende tofanda kutu même na inambo ba côté la biso ba police bu bobima ba komo kanga ba institut de eloko sala biso passé bazo memaye akoma premier ministre bu mobutu asini ordonnance mususu o yete batie mususu ali bamobulu ebandaki sikoyo baétudiant wana batozala tozotambola na nini na basiti train est-ce que otikala komona ngo eza babisi moko ya milai on dirait train donc ezozwa ebandozwa na boulevard euti awa na euti académie des beaux-arts ezwi baétudiant ekote boulevard eye ina toke tozwi ista wana sikoyo ya bana oyo wana azofana na yolo na famille kaka na famille za na famille donc biso bana Dallas na ba elombe na bana doza bana yolo azofana na famille bakangi ba institut ba nazala déjà na mwasi olingaka na yolo kuna te na bandal nga na bala mwasi nanga batala na ndako boye na mobutu kota bandal mula wana bandal mula donc nga na rona za mutu moko faut ba respect mingi po tala mama bobia ya ozoa kosenga parfois mungu epa ba madame nanga ona comme madame nanga comme mami mami opesa mwa mungu anatela papa na mino maréchal donc baventure gato kokimaki gato aza na États-Unis gato azwa mbongo ya bato balibane apesanga wana $50,000 tokotisa na bino eda nguma mela bato balela te tokima kino oyo ozomona tokima kino oyo bazoluka biso bakati biso tole mbongo batumba biso zoka na mbongo aventure bakosa dezo comprendre pété mbongo ngo ebandoko uta wapi mbongo ebele boye nzoka kaka je eza je muke lelo yo yena 40,000 ulingi ekoma ero ya kozwa il faut kozwa 80,000 ya koya na 50,000 po azwa 100,000 soki ye atie lelo mbongo ya bato ya lelo topesi bato oyo bayaki lobi tozwi bambongo na bango kaka wana paf topesi au fur et à mesure bozokoavance bozomona ke bozoproduire te kaka le même mbongo
olie bato bazwaki mpe baya kozongisa bamosusu azokendaki somba nini na maboko botikali na ye abe nguma meli vie facile yango tu toye kokima na biso kaya komi na nga gérant bato nakomokende ilebo bamosusu bapanzani. Est-ce que lombaki yaka ngilombe na conférence nationale RP conférence nini baby papandika na kinede yokomi na yo chargé na bateau nakomi koto gérant na bateau ah vie eza na bateau mon frère il faut kosala voyage otala vie kitoko bomema mboka mobimba ozoya nango awa après makambo ekozonga elombe akesala stage na groupe Salongo kesala stage na groupe Salongo akomi kuna titengesa na presque papier to ekomi elombe bon place bato baza mo ba problème ezangaka te elombe aye kolongwa na ye nalongwe na groupe Salongo taye kocreye groupe Simba so toza parmi ba cofondateur quoi ya groupe Simba. Oui, bato basigna contrat basigna nini ya stati nganga papa chef Maya na ye moko elombe eza pe bato bacofondateur ya groupe quoi ntongo ebandi epe groupe na liboso oyo bandaki na kini ya tout juste te na bandaki après na bando jouer na un majuscule omoni tozalaki nano fier ere bosali na ere oye ozomona bagroupe oyo mosusu ya lingala wandomona bango ondire obenga bango babouffon tosala ya français après jour moko babengisi elombe na famille moko na ipene toke tokoma boye na ipene wana nga nasala ya français ye azoleka na groupe Salon bato tokomi na ipene wana po tokita me tosouffrir elombe nga nasia motema nga me nga mpe nasala ya français donde naza boye ata moto ayebi nga te vie boye eskize nga naza na nini discipline nanu biso moko tomipesa discipline eza kale te ke moto apesi yo role mpo bakopesaka avant baexplike yo eroke kuna oprépare mais parfois tellement banzonzinga ezalaki mpe ebele yo oza na nzonzinga na major olo oyebisa Remi Kilola ke naza na nzonzinga soki na sisi soit kotianga jeudi te tianga vendredi jeudi na sisa na major non ondimi ozwi pa avance okangi appareil oke tourner na producteur mosusu oke tourner na producteur mosusu yango moni eloko ebanda kopesa o bakal bo bakal pe mosusu bando ya na nini ba collègue soka moni ke mutu wana a respectaka ba contrat soki batuni bango mpe babomi yo balobi non aza te soit aza na nini mosusu aza na cope mosusu sikoyo ya limosi na azalaki vraiment moninga na yo maso oyo bozala kopartage ne bozozazani ensemble na monde ya nzonzinga na monde ya nzonzinga camarade yo ayo na monde ya nzonzinga nga presque naza na camarade te mais naza nde bango nyonso basala baninga nanga na bapeti ya mike donc
soki eza na comédien oyo ajwa na bagénération nyonso banda bagénération ya kala bavie ekwedi tokititi tokoti na bagénération sikoyo ezanga jour na tourna na petit poululu asaute abivie na iloko na bando luka na vie yango na tourne na yo mingi banzonzingo ya mikolo oyo babengaka nga parfois boke boza na scène ndenge nga na toza na yo nga benga junior papa bapete yango ya sika omoni oyo bazobima na internet awa biso toyebi bango te sikoyo nazotala kombo nini na kobenga parfois na s'excuse ndenge batie déjà matériel nga na bimi naketuna pete yango kombo ne nani baglisi po eza soni olobaki anayebi ye te aza moto kaka ya monde na biso po mingi bato oyo ozoloba oh non bango bazoyokana te mikolo oyo eza nde banani awa bato bayebi ye te bakokende okitisi ata na marché nka koyeba ye te d'ailleurs yo moko oyebi monde na biso ndenge ezalaka poto kuna komona mikolo moto azorene nani oyo nani me awa biso toyebi bango pièce nini ebimisa ya ndimosi pièce libana ya mboka voma esala yeni bato bayeba ye oyo movandi te ya na pièce nini osanti baretomba makasi ozala nasala en tout cas ba kodia keba na voisin mwasi anoko en tout cas eza ebele c'est belé donc ba pièce wana penza bondo ici mwasi anoko natikala excuse nazo papa ye kilima oui natikala na souvenir à mabe mobali ya vie ya fiancé ya vie ya aboyi ya vie ya mponanga totourna mwasi anoko totourna ngo na mboka histoire eza nga nazalaki leki ya mama pembele azalaki femme d'affaires papa ezalaki bilali abelaki na mboka bapesi nga mbongo nakende ozwa papa mpona ya na omoni bagayar zero afandaka ne na ndako grande sœur alobi non petit frère kende zwa papa yaka na ye na kin comme ça toluka toswane nga na longo awa nakomi na mboka nakomi na mboka na nzela nakutana na via azokende kotoka mai natali via natali na mboka lokana ba vrai beau rezao naza kutuna ba biscuit na ba chocolat na pesier oh merci ofando na fanda ka ngani bino ngande mwana ya bilali na utikine ya bia oui papa zobela oui tout justement na yepona zoye na kendene ya bia problème tenga bona otsala taba 3 jours awa ya no problème ezate soki omona mboka wa biso na ba mibeko soki olingi to solola soko mona leki na kantine na kegi tuka mai olandinga soko sola to sola kota mai ke na calculer na zana $1200 alobite donc toke to bando sokola na mai ala kokite kalobi na osala ndene chance mo ba petit moko na tuni bango papa azobela bakisi nini oyo na kolukele awa
est-ce que soki napesi baaspirine oh non omoni soki ozwi kaka balumbalumba wana otie mai ya moto te nake luka lumbalumba nazwi couverture natie papa atoka bo bafievre esili mbongo natiale nakebala via abali via nayebisi tala via ngai naza grand prêtre na kini ndenge eza boye bajibe na wera tokanga na bandako kamere kutu ayaka epa na nga piese wana esala succès don ndenge tozosokola na mai fiancé ne akoka te abi jamais yani mwasi azwa mwasi na nga n'explika ye ndenge totournaka nga alobi omoni nde totournaki bavillageois bazalaki nano batondi preneur de son aza wana cameraman aza wana réalisateur aza wana ye moko producteur aza wana ata lape yango nayebisi yo bapiese mosusu tosalaka esali succès oleli yango mbongo me kote mosusu bayini yo mpo soki ezalaki ke azalaki awa nga mpe nayebi ye te akosala nga mabe nzoka rôle nde na jouer tellement na rendre yango bien epesi ondire réalité. Voilà, et puis c'est toujours réel. Moi, ça na ba tout so baza pe basabi ba bolingo na ba théâtre baza. Bino pe belé au monde tabalia na mulaya senga. Kokosa pona mi bato ba non, wana ezate ke na milongo soki na sala na otsala vome nazwa libanda ke nazwa na kati po ebebisaka ebebisaka nanu ye actrice akoma na respecté et okoma zuwa tomona ngo na même na simba tomona nini bato balingani yokomona bokotia bango bajouer komi nini bafille ya sika soki baye mobali oyo ye alingaka soki asololi na nini bitumba na nini ane bazala victime makambo wana bon moi ye oyo eza tv na koloba te bamisu babala basi na bango bakosepela te mais baza nde bazotala bamiyebi tala ye aseki omoni makambo osalaki il y a des mots c'est toujours il y a des mots de série moi bozo rage c'est-à-dire que binonio so bozo kende bozala toujours na première dame na mama ni mama Olive au moins maman tout ya maman Olive ya di mots ça sala wana bon les cas ba TV bino machako parce que kirina bino bimba machako bato bila mikolo ba otozu biloko botozu mais na première temps pourquoi tout s'entend bien les autres pour permettre la première dame et ça non likamune na absence wana pourquoi. Bon, merci. Et pas première dame, exacte que première dame azalaki pour la moutonante. Même to fanane na Bukavu, to fanane na Goma, Lobango. Alobi moni exacte que nazana groupe moko kaka bango. Toze belé. Yango mona salaka pe ba choix. Komona turo yo biso tokenda Bukavu tokenda Bagoma ngana kenda ti Gungu tokenda ne Kikwit kera kenda Équateur ngana kenda te amema bambalo sombo mera tala kape place un exemple inauguration école ya Gungu na mboka ya Kizenga atali nani originaire kuna mtabandundu azwanga tokei era kene Équateur azuba mbalo somba azuba losanzo kena bango era suka kinga kende baba Kongo mona mingi ba muyombe gauche donc ezate ke
tozana problème tosala mère aina biso non mère tozaka Quoi bino yima yima likambo voyage à Dubaï mais ma ba jeune tane non 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 bien mo so sala clip bino ma chaque ko ba te belé nga oh sala problème biso te biso to ça non ni na ngopo ba biso to loba ekotu nga elobelaka nga eloko te mama lelo soki azwi amemi bato na Dubaï po o mama asala mpo na nga nayebi te ezalaka mayele ya yo moto nga mama apesa motu komedia liboso azwa motuka o mama Olive apesa ezanga bayima mpe ndenge baza wana ndenge nini tokende biso nyonso bapesika yandi mosi nga nasenga mama mpenza nasenga mama apesa ti lelo nasomba ngo lupango lelo naza locataire te nga na soki mama amemi bamisusu nga na koyina te tokanga mama en otage te aza première dame ya bato nyonso donc biso esalaka donc bango nde bapeti wana bamona kondire bakanisaki kaka bango tala biso pe réunion moko presque à 50 artistes oui amemaki normalement ba ere bakendeki batournaki eza selon na scénario basalaki ere metteur en scène moto akomaki pièce ayebi ke après nini na rôle tel faut na tia boy faut na tia boy na tia jinola na tia boy na tia lava bakendo tia yandi mosité omoni ndenge tosalaka mais non atieli moninga ne poison eza mwa pasi po rôle oyo nga na jouaka parfois moto mosusu akojoua yango te metteur en scène moto ayebaka ke rôle tel motu tel akosala ngo rôle tel motu tel akosala ngo le 24 nayebi soki eza na clip moko ezobima ya dollar ya barapper mais producteur il y a combien de rappeurs il y a combien de musiciens il y a combien de comédiens mais nga nazalaki maladi ya zelinga tina kobika ngande na salango sorti officiel eza na le 24 samedi na excès nango awa na olakisa yo donc eza choix ya moto mama kozwa moto amemi na poto eza ye mama azotonga nini église na Goma est-ce que atongi yango na bando est-ce que asali yango na bakongo eza choix faut moke il faut tosepelaka soki ozwa ata mwa eloko ya mama faut sepela na bona ne abengaki à part wana ere bake ba Dubai bakeni na bona ne abengaki biso tozala mingi te tozwi babiloko akolia mwa enveloppe tozala kaka ekiri wana ya ozoloba bamashako banini so tozala na problème te esalaka bien po ezalaki ondire po babaloloba biso tosala kisi tokanga mama eza te ke azosalisa bato ebele me bamalade banani eza te ke tosala mpe réunion te batunde baoyo mosusu oyo bakenda ni na groupe na biso ni na bato wana bakoma koleka na bémission voilà nga koto na banda carrière kala bamemanga te ikomi kosenga ndenge eza wana ezalaka choix ya moto tokozala tozotambola biso mibale parfois na tito moto alobi nga nalela tito eske nakoforce alela nga non ere mama mpe ye moko azotala parfois ye moko apointaka telanga boye mère babenga biso epa Dani asenga bafoto
artiste nyonso po ezalaki oh non injustice bazwa kaka bato ndenge moko bazwa bafoto bamema mama ye moko apointaka turo nazoke voyage tya baoyo tya basila bauti Goma bauti Kivu bakendeki kuna basila bakende na Belombe balava bakendeki yukendolo bakendeki ni bachenga te non kasa ministre culture te kasala yango mpe na mawa yazotala non na aide bakte et puis mutu lelo apesi biso valeur eza mamo livre kotango omona ke ba azomemaka baartiste momoni babilo baloba ezokóma na nkombo na ye neti basalir mama baloba bakombo oyo asalaki boye nesi mamoso elekaki vite fait mamdesi oyo ya mwana yo aye ariachou vite fait mamakeye eleki na bainternet o mama apesaki ariachou mobali oyo apesaki boye makeyele meto bezomona bino mikolo bino ekomela yango moni esalaka biso pasi premier dame aza n'importe qui te et puis ata asali yango te moto akofunda ye aza te asalaka yango po aza mama boboto mama oyo alingi biso alingi bacomédie na biso alingi bamama maraîchère alingi bato apesa bandako na nini na bibwa kuna bamosusu ayebi bango te kaka jour azopesa mpe azomona parfois azomona bato yango mama boye ayebi ye te ayebi ekolo na ye te nde yango nalobi ke mosala na biso baparveni baza tro yango ebomi masolo mpo lolio soki balobi babengi nga bamosusu bazobude o bavie wana basila ndenge babengi nga te na poto balobi ngamu nazo baskile eske etali mare na nini mare soki amemi mutu esalaki bien te eloko wana esalaki bien te tina niveau yango moni ke yani mosa monanaka te tokoma kopesa kobenda na po ekoma naki motema mabe apres baya kotielo ata poison twana bana mike twana bana yango nomoni tolobi oyo bamisala eza ebele oyo ayaki okota na kimosala na biso par hasard c'est le moment batikela biso mosalo mpona nini lelo oyo ezala na ordre de médecin eza avec ordre de pharmacien. Ce n'est pas n'importe qui à cause de la pharmacien, ce n'est pas n'importe qui à cause de l'avocat. Médecin, il faut la nine. Mais dès qu'il y a art, n'importe qui a comme artiste. Hein? Quand même, il faut quand même. Madame Tobandolo, au tourner et pas ya major. Kaka elamba wano lataki. Au chanjagate, au ye pas ya. Ya Alpha Bokole au tourné kaka ne lamba wana mais na vie quand même mutu loba kozala mutali boma bango wana bato ba bomi théâtre ba parvenir bazo kende te comme chance loko pamba tala kutu na yeba kite mama meminga na Dubai osala ni kaka et puis ba mususu ba voyage mususu to kendeke ba sali liste. Faut bozo ke kinga kati 5 heures beaucoup tanao. Tout le monde a battu mususu. Ayena 2 personnes. Tout le monde a makambo soni bazo débarquer batu. Yo nani abengi yo. Yo nani abengi yo. Bango wana nde batu azala ya biloba loba. Galelo na koyoka ke mama azwi bato amemi na États-Unis.
naza te na liste na kolela te eza kwa bino babeki bino komeda kolela mama moni biso oyo biso nde tozala na mama bango te yango momo nde biyalinga na baloba te pe songi te bino mama likambo wana biso nde bango te eloko te et puis na mama mama aza moninga na yo te okofanda na mama obandolo yebise babiloba loba tokende na mama boza na avion parfois aza na VIP bino boza akobima apesi bino mbote azongi place bokomi peut-être jour ya bozozonga ayambi bino et puis mwasa mokonsoka ayambi bino wana temps kutu ya koyebisa te mama omoni eloko te yo kasi moninga na yo bokendo solo lokendo yebise mama wana te tangai et puis nani ndenge ngala zana mun tokenda nini asenga liste ya 10 comédiens poto kekinga kati Nathalie ngalobi basenga na basenga kayo non basenga ka ba ebisi président Masumu ya ebisa ba comédien nyonso ba préparer 10 combos to pesa ba liste ya ba groupe nga na liste nga na zana groupe Elembo na calculer kalobi eske groupe nini ko chatito nga na chatito na groupe nanga tito azwa biloko na kata bana nanga et puis heureusement pe azalaki na liste moko te na tena dibokinga kata na tito azalaki na liste azalaki na liste te nga na chai azwa na liste nanga ya groupe nanga et puis bato bazwa wana ba mususu bazwa bana na ye propre nga ba bazwi biloko mususu azwa écran ya boy mutu na mbongo na ye na nini na de carton à Thompson ba biloko mutu na mutake na mais ya di eza na bato na biso ba mususu ba botola bana bango ba biloko moni côté ya mama ye moko asalaka choix mama ye moko mutu ayebi ke nakena bato temps hôtel tel eza te ke bainfluenceaka ou bien eza na bato nde non tellement ke nde tobandi pas premier voyage toke deuxième voyage toke bakoma biloba bakopesa mbote te surtout nga nde nakoma bayere mingi bapesanga mbote te mwana mama olive orke eza mayele bato mosusu tozwa na bango baprefera kotambola na mituka lelo oyo batya maboko na mutu nazaka na moto tona ndenge nini olingaka moto non de préférence na bana nanga bazala na place ke natambola na mutuka bayera fingaka nga moni chance ya mbala moko voilà chance ya mbala moko ya di mos ya aussi na monde na bino oyo ya théâtre ya monde artistique oyo monto sala oyo monto ko mbenga na e patron ba comédien ça dérange pas oui bon monto soka mibengi patron ba comédien poto lukaka au monde na biso tolingaka mutu na mutu alingaka bacha eka mutu na monde na biso alukaka bacha eka nga na mitia les plus beaux de tous les comédiens après na longola de tous les comédiens na koma les plus beaux de tous les Congolais. Est-ce que nga nazabo tout ça pour na attirer bato et ça moi loko nanga donc idéologie nanga voilà merci ya nani pe moi na mai ça ya michake les plus
patrons de tous les comédiens. Les patrons de tous les Congolais. Les comédiens. De tous les comédiens. Nandenge na ye. Ça dérange pas? Ça eza makambo bimi na munoko na ye. Mais en réalité c'est eza ndenge wana te. Nani agenda kolia na ndako na ye. Eza loko idéologie na ye ya zwa ngape na zwa le plus beau. Ils ont dérangé mon tout temps. Na kolinga caméra na sorti la image moko ya mutabiso peka comédien na bino moko oya telemila ki makambo ya saiwana et tozonga juste après. Katine Patron ba comédien nyonso. te aza patron ba comédien te wana nde kotwana kolobaka te nkonja utya ba comédien te aza patron na ndako nena mwasi ne wana nde kotwana kolobaka te nkonja utya ba comédien te aza patron na ndako nena mwasi ne C'est bébé ya pauta poto ba yaka ba zakane ba confirmer ngo ça wana bango sikoma ba batiza poto biso bango mbaba kisengi wana bango sikoma ba batiza poto biso bango mbaba kisengi Katine ouais tout landa avis à Ambalio Sombo pona yo. Non, donc ngana mona kango eza faux débat. Eza faux débat. Kutu luko le kakalecha kutu epesa ke fiston même nambalo. Ba pesa na rambo tete pona eloko. Ngana mona kango alobi moni bana ngwana soka zokola même ndo ndenge toza boye eloko yo o nazana ngo pona nini na ko publier po eza ya yo moko eza ya yo moko eza la ndako eza na piscine est-ce que soko eza na ndako eza na piscine nde comme patron ba comédien nyonso non eza yango te ça yazwa eza idéologie na ye ndenga pe na lobi na ndenge nanga na mitia le plus beau de tous les comédiens c'est que na ça aza na kati na bambalo baza na kati donc eza faux débat beaucoup maman le somba boy ngo beza patron ya ndako na za patron ya mutu te. Oui bon eza patron ya ye normalement qui patron na ye pour ce cas là qui patron mais la kima groupe T ça y a un groupe hein Jonathan groupe ça y a ça la ba publicité mais biso to ça na ba groupe na fin du mois to futa ba comédien wana mais yango sala bino moi passe moi zo parce que les gars ko zo mingi or ça ba publicité makasi te ba publicité makasi pour publicité ngape na sala ba côté ba publicité makasi koloba ngote aza parmi pour yokate ba publicité makasi koloba nini ngai na ndenge naza boye kana sala publicité ba maputa na sala publicité à Skol na sala publicité ya Primis na sala publicité et ba publicité nanga ozomona na sala publicité à train siko nazo sala publicité ya Congo Airways mais tozana ye ngape muna benga mpona mai ça oui oui et ba bing tout ça là ba publicité à makasi ngana ko sala na ngana sali na sala ya before ya ba mituka mais ba publicité à ça na bruité ba publicité à ça eza ba poto ba dongo ba ngai bon ba publicité tozo ça na biso mais biso toza lokola ngana ndengenga eza na ba publicité muso parfois fona boya nanga non ya zelo ba kasha makasi ko kasha makasi ozala wana te ozala wana te donc kolanda ba influence wana te biso nous to discuter ya caché ndenge moko aza na Pampex ngape naza na Pampex publicité makasi yango yote peut-être les jours na komona asali publicité ya Nzambe ou bien Jésus wana na moni ni soki ka babiloko ya mukili
tout ça ndenge mais moko. pourquoi vous dérangera bino? Non, il dérangera moto te. Non, po yo zalaka nanga te, po zwanga kutu. O souffrir. E bonde nini omona ke. Et ça la biso passe. Et ça la bateau et ça la passe bateau yo. Bazani le côté. De moi mamba la zo linga ko sentir mamba ça été. Bon, hier tu peut-être azana sponsor te. Lokola ngana ko envier mutu te. Hein? Na ko envier mutu te so na lelo to za jeudi. So na lobi vendredi na ke Lubumbashi. Mbala moko na obenga mutaso melanga billet na ke na bimisi billet na ke. Moni to za différent. Biso toza poto boma moto place bato azo boma. Biso to ya poto boma moto. Oui. Eza la sa ya lobi. Mbalo okobimisa ba misisa po buganga ka pourquoi? Ye sa ye mbalo. Alobake moi c'est à Mongo. Alekita banele. Akosa. Basa ba Mongo sokolingo mona bango ko muzwa bango wapi. Ouais. Na pakajuma na yolo nini wapi kuna na kapela te nini oyo. Bosombo. Ba kote baza kote ba mai kuna. Est-ce que mutu andenge wana golega taba. Lubake mwasa musuku. Oui. Voilà tout dit. Donc mbalo mela mai. Hein, mwana mai alekine mutute. Fisto yo peso gozwe loko bakumisaka boyete. Hein, na yaka wana na musina mona yo zo sokola na piscine. Ndengo tielango meme bana bakokufa. Hein, ngakutu na ebisa boma piscine yo. Chango place comme chambre. Et kokuta ni zaka kozwa mbongo taso kokuta ni moi peko sa pesa bino. Nani? Sai. Eza lokuta? Bon, ngana ko bon bateau apesaka. Na yo pour la famille. Non. Ata kokuta na ya pamba ya sola. Moi logo. Non, logo te petit ba jour mingi to kutana ko mona yemo pazo lel. Ba vie mikolo mubulo. Mais wana ndeko nanga. Ya des fois benga nga vie yaka na ndako. Mona mboto penza sali. Ba dimanche minga lamba yemoko. Moi sina bana bakena ba mon restaurant. Mais ndesi moi li kamone moi c'est le quoi li kamone ezo sila karaté na vina e mbalo soma bis to que ça biso so et la za image zo le kabi ke mbalo soma benga ke so petit na été za petit na été abenga e petit ça me ba te petit wana et zo diminuer tant que yo ko benga moto petit na TV eza bien to za mabe na senso mbalo benga ka petit wana mike wana. Ah c'est ça na niveau que mutuaza marié. Oui. Ana bana. Bana nekutu bana saye. Batanga na nini na Itambo. Awa pananga na kasavubu na motema mpiko. Zabe ya parmi bekolo ya bien. Ezate ko ridiculiser boy. Parce que to kolisi bana. Nga mwana nga liboso a passé na G1 na IPN ya mibale aza na premier gradia na IPN na la communication. Alors omoni ba biloko to komi ba parents biloko musu to bando sala ba aventure to zala ki bana to kolisi bana to kom ba parents musala to zo sala yango tozo futela bana ba Minerval. Nga makambo gratuité na bino yo. Na yebi yango te po bana ngata moko ya ofela zate. Bana nyonso afuta Minerval. Basa kuna te. Alors bana pe na classe ne ba yebi wana ke totanga kana mwana sai. Tuka ke lande misa moni bazo finga papa ya camarade na ye na bana sala ka viente.
yango monaka na nzela parfois mutu mosusu surtout bano ya français. Moi, oh non, je ne l'aime pas. La fois nini, on finga papa camarade naie, et ça là va bien. Donc le comme sous attaque ça musala batoma boma, tu évitaka, tu évitaka ngo. Bisognon so même yembalo na reproche qui est. Et tokenda Bukavu. Nga na kenda na park ye akenda te ena beteli bango lisolo bamakako tokutana na bango ya baloli lisolo alobi tokenda Bukavu tomoni bamakako biso tokimi bakomo benga yani moso noko nga na yebisi nga na lobi oyebi ke biloko sala keza bien te. Yende babi makako noko ente obi noko pa baza bandeko no ya lobi bandeko nanga ka bi eza bien te na bana osate ke olega na TV ozangi lisolo oya koloba nanga puis naza na famille moko totanga biso nyonso nga lelo soki mutu aye na ndako nanga akotuna nga weno eli elle est où? Elle est partie à l'institut. Donc, tout na bana tout ba ke ba classe. Conseil oni opesa bango ba guerre wa district e makasi. Non, conseil na opesa bango ba tika toza bandeko. Izate ke bozo kutana boye. Tukutana na ba matanga bozo kosana. Bolingwa mbebo. Mbebo na mitema bozo lingana te. Eza mabe. Soki mutamoni bino bofandi place moko bakolobani bato bakosaka biso po ba propos bozo bimisa eza mosusu bakomona bino eza mosusu donc il faut o bozo salela yango pe bo salela no. Voilà batutu bolingaka biso namoni awa namoni Alberto Kalele Stone na pesio mbote bisiko zali de la part ya Jerizinga la merveille Alberto Kalele Stone na pesio mbote bisiko zali de la part ya Jerizinga la merveille de prix Europe na pesio mbote wabi si ya Mulex na pesio mbote wabi kabongo kasongo il est tellement mignon, il est tellement fantastique. Tout dans la cochité na émission na biso il y a du mosi oko tala caméra na biso oyebisa biso na mondo bando bandi ti lelo komi ya ni mospele ma mesure vodier o expliquer biso nani oya chokayo na monde artistique malgré to limbisa malgré bonga tala yebisa biso nani oya chokayo na musalo bo salara oya théâtre. Merci. Oui. Lukuta mabe muta chokanga azate. Ashokanga azate. Nga pe na shoka mutu teme. Soki na shoka mutu alimbisanga. Dena lobi toza bandeko. Eza onyo tozozwa eza biloko mokili. Muto oke nango te nyonso kotika lawa. Nde tolubi soki eza na bapeti bakanisaka ke toza ba jaloux na bango mpona makambo ya première dame en tout cas nga naza na kati te. C'est rare omona nga libanda nazala mingi na soki nazongi ndenge na système isombo ndenge nazongi na ndako ti lobi nabimaka te okomonanga na bar te okomonanga na boîte te nde bakomi kimotema mabe la fois passée babengisi baartiste fallait kokutana na le deux ministres bagroupe nyonso ekenda batikala koinformanga te nayebi te kimotema mabe yango ebandi ndenge nini. Donc bolingo eza te entre biso bolingo eza te liboso kutu balobaki ke liste
ya bato bakendeke pa mamo livre nga muna salaka mu zoka nga na yebi kutu naza tana numéro ya mama te oyo eza ke nakobenga mama ke tiaboye to se retrouvaka parfois na aéroport biso nyonso ozomona babengi mpe mbalo po ere babengaka biso balobi yo moko to se retrouvaka na aéroport omoni mbalo aza mama shako aza nani aza moto asalaka liste aza te yango moni mpe ekomi ekiri bamosusu bakomokende deja epa mama Denise balobi bawana te bawana bato ya premier dame eza nini so bakosala vi na bango basali nga naza toujours ça mais on remarqué yango na onde bato bakokendaka mikolo bino mwa absence ezali bato bozalaka mwa kliki wana lokwa boza mpe lisusu te boluki boyeba te soki eza nini non mpo mama ayebisa biso mama ye moko ayebisa biso ke eza teke ndenge na ye na bino bokubanda ozalaka na nini tour mosusu boza ebele nazwi mpe baoyo nazwi baoyo biso tocomprena yango moni esalaka biso eloko te mpo toza ebele quand même soki mwa eloko moto na moto mpe agute bon nayebi te estce ayambi deja bato nayebi te nayebi te nga tellement nabimaka na nga mpe te vraiment akoma na vie na nga siko mpona bato balingaka yo yandi mosi babi bazoretrouve yo te na masolo ya bayoutube lelo bayoutube efungami lelo bachaine youtube ezoproduire bota théâtre biso toza na chaîne na biso ya youtube awa Leke TV officiel nayebi ke bato bafilme ekoya peut-être bakomona mpe na chaîne na biso ya Leke TV mais siko baza na posa na yo mponi absence na yo na bathéâtre ozoleka mikolo na youtube bon bathéâtre wana eza nde nalobaki théâtre moto akomaka ngo fo ezala na moto azoréalise yango ere basali pièce baa na besoin ya bacomédien soki batie kombo na nga te na okende ofofile nga moko soki batie nga baomona nga awa obengi nga tosala émission na ye soki babengi yo te oforce te oyeba ndeni kaka bango moko bazala liboso youtube ezofuta kaka bango moko lisusu bakome vie youtube bango ezofuta lisusu te tokomozwaka ba $30 bon na solo yango tellement ke nabelaki mpe trop na bandako kipe eloko te comme sikoyo ça va nakomeka mpe nalandela masolo yango voilà wiki bato kodécouvrir bomona lisusu na ba chaîne na biso ya youtube po youtube akala nde bomonaki na lelo ekomi différent lelo vraiment eza c'est parce que bachaîne efungami ebele sikoyo bakache mpe ekomi so ezalaki mwa kashe mwa moke ezokita liso parce que oyo azosala eza susu kitoko te po bataza ebele tala nano ata ere balobi o tente bachaîne ekomi na tente soki otie nini otali bachaîne mosusu na bakombo ozomona bobe bachaîne ewuti wa oyebi ke bachaîne mosusu kolo chaîne moto akobanda otala yango na mwa bana na ye esile mpo yango meme ozoluba mpo nga nalekaka na digital mpo soki ozeli nga parfois na chaîne kota bima na okende osala nini fo ozala na intérêt moko kuna okende olekela bachaîne ebimi ebele meme nini mutu na mutu asala ya ye okoyoka boye non bamalanda ngulu bilandalanda yango moni ekiti valeur ce qu'on a bato baza posa babenga opena bafilme bagene oyo po mikolo bagene bazokomaka bafilme bahistoire bazaka posa numéro ne za facile mpona moi moso osenge ndeti numéro ne mosusu nasengaki apesaki nga te yango orke na soki olandi na pièce na nga numéro nakoma
plus 200 234 yango code na biso 243 243 81 oui 88 085 18 oui ou bien au Tché plus 243 89 52 52 640. Voilà, merci. Deuxième temps, c'est un numéro ici, la Bissal. On appelle ça qui est un numéro Nayo. Wana petite sœur et puis papa nae master nanga. Ok. Si là, wana penza ngai donc papa nae papa na bandal. Même papa nae nanda kukuna. Master nanga bande kune. Grande sœur nae kutu. Totanga na ina. Donc si la za mon puis de mi à mort. Batutu bandi na bango simba. Basila wana. Balea. Bamaya. Donc bazebele airsil. Airsil ba petit nanga ya bandal. Ba meta. Oui. Petit bongos. Alain, Léandre. Là, on a bien tout lingra. Biso na bi ke bossé pour la filmer ko ya na kati ya Leket TV officiel. Bon, mon appelle na biso to benga pour ça pèse ya biso ya o ya ebi. Merci tout lingra qui vient pendant Leket Tube bossé pendant Anthony Muzuri bana tout ya Mwanzu babi déjà semaine prochaine tozala na Mwanzu babi beso lingangai boss foulé la PCO mbote bisiko zali Anthony Muzuri ba masa tout babi wa madi bino tout bozala na Mwanzu wana toujours ensemble. Merci na yo ya dimbo sozana appliquer dédicace ko pesa batu batala. Oui na pesi ndekoranga Jean-Claude Sobrino na Canada famille Kabongo bango nyonso ba Marie-France tout na pesi bango ba mbote na pesi Didi Full Business na Londres ba dédicace yango na ba ya Polo en tout cas ba Jean Willy Naya ya bino yango na ba ninga na ngao bakenda kuna ba Maya Nyota Ngadia dia Mangwaou de Londres 2 minutes en tout cas ya bino yango meta bino nyonso vraiment na pesi bino mbote Edith Alema vraiment ya yo yango wana na kotindela photo abana osenga photo abana no il a passé G1 et puis Kadi a passé Noélie L1 première licence et puis Kadi a passé à côté na premier grade azo ça la communication donc bana bazo ko évoluer très bien vraiment tozo bunda kaka ba comédien bana bazo silis. Merci na vino tout ngasko pièce mona sepela na ngove eza ya mwana koko pièce wana zota la ngoso vanya na grand-mère na ngai qui ne repose un peu déjà kufa zota la pièce wana sko yo na epela yesko zoro ya pa dadi nazo ya epa ba meta na toyoka na mama na ye non comme meta zalaki na mwana muke to coopérer na ebakata to coopérer na ebakata ngana bimana nonoko en attendant omoni biso ndenge komi ba système sikoyo mi azui minere biso sikoyo omoni to geraki ki minere wana mwana za na classe tobi non na bimi noko mwana 6 classe nyonso na bandako dépenser na bandako komango na kaye natala wonyo sa yes morobo oyo vraiment eningisaka yango moni pour la pe ba porte quoi esalanga passe na bandiko futali abango ndako
naosombele bilamba nazolesa bango na suka meta bina na junior na travailla na pertanga Nzambe. Scovi ovi nga bogar ya ninga solo te baje Iske yanga ya je yango nzomudana Dala. Dala. Ya jete. Sko bogar ngo wa bogar. Na yebisi yoke. Baba ujana. Soki katubimino na kwa wewe. Et puis babenga nga papa lisute. On a tonton Yandi. Bakata. Yandi mosité. Tonton Yandi. Yo baskoni. Tonton Yandi. Nga koma obenga mwa bébé. Surtout 10. Grai. En tout cas, yango na pesa Nzambe merci. Mibale ya kitoko acha biso mingi te pas plus de 10. Pour ceux qui te même kilengere et bebale susu Nzambe bingara. Yona bongos na kitoko. Bongos mutazana onderene. Bongos wana bate Equateur. Hemona muta Equateur kitoko. Dala nanu ataye mo mbalo. Mbalo comment on dirait mutameli lotoko te mutameli agene. Ona nani? Mbalo. Mbalo sombo. Amabe. Ha. E bon batanga mbala kitoko mbalo kozana kati. Merci à nous tous Olinga Kevin et pas d'aller. Merci Yandi Bossi. Merci vraiment pour ça notre émission. Merci à tout Olinga Kal Congo Liziba. On a voulu m'attendre pour s'abonner et belé. Nabi que c'est même notre yambaka artiste et belé. Nabi que déjà toujours préparé émission et bakata sila tout ça. On va toujours rappeler tout n'a maman pembele vraiment il faut on a yambaye. Ya maman pembele zana na roluka numéro na ye. Oui, et pour ça. Un numéro à Maman Pembele pour Nayamba, pour ça, vraiment. Merci, Nassim, Bongo, Jonathan, Dario, Yamelarati, Bomoko, et ça a bien. Et tout le monde, Balasima, Chichi, Chibola, Malili, Massangwa, Foragina, Longomo, moi, c'est Robert Boukassa. Bisous. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.